Bonne année, na bayebanso bakolandaka émission na biso ya ba mama. Vraiment bandeko balandi bino banso totombeli bino mobu elamu solo bandeko balandi tozokoba na kotalisa bino maye manso makolekaka awa na centre d'accueil Kimbangiste ya Kasavubu epai wapi batata na ba mama bazali kondongwana na tina na botongi nkamba Yerusalemi pe misala ndenge tata mokonzi bule aza kosepela na yango parce que alobi na biso te asepeli na bana Kinshasa mosala kitoko bino bozali kosala bana poto bobosana te basepeli na bino na mosala bino bosali ya kobakisa maboko na ferme moderne oyo ezwami okati ya Lutendele na mukolo yango kosala mosala soko mukete yote pe mwana mobali na yote pe mwana mwasi na yote pe moumbu mobali na yote pe moumbu mwasi na yote pe bibwele na yote pe mopaya na lopango na yote oete na mikolo motoba yawa jalisaki likolo pe mokili pe mai monene pe biloko nyonso kati na yango pe apemaki na mokolo na sambo yango wana yawa pambolaki sabata pe abulisaki yango umisa tata na yo pe mama na yo ete mikolo na yo mijala mingi na mokilo yawe nzambe na yo apesi na yo okoboma te okosala ekobo te okoyiba te okoloba matatoli na lokuta na ntina na mojalani na yo te okolula ndako na mojalani na yo te okolula mwasi na mojalani na yo te soko moumbu mobali na ye te soko moumbu mwasi na ye te soko ngombe mobali na ye te soko punda na ye te soko eloko nini ejali na mojalani na yo te eki na mokanda ya bakolinto ya liboso chapitre 2 verset 1 à 5 soki tomoni tokotanga mutu wa Mateya elobi boye sango mayele na sango malamu bandeko eyaki ngai epai na bino nayaki na kosakwela bino makambo na solo na Nzambe na maloba kitoko pe na mayele te njambi nakanaki koyeba likambo mosusu kati na bino te bobele Yesu Kristo pe ye moto oyo asili kobakisama na ekulusu najalaki liboso na bino na bolembu pe na somo pe na kolenga mingi koloba na ngai pe esakweli na ngai ejalaki na maloba na elengi pe na mayele te kasi mpo na komonisa molimo pe nguya ete kondima na bino euta na mayele na batu te kasi na nguya na Nzambe na tovandi batu bamelaka masanga bazate bangesoni bazate basala balata bazate yango sikoyo lelo tozopesa na motuna awa biloko wana ezokolobama chaque mercredi biso itokotaka tongo mpona koya kosilisa 12h bamama responsable oyo bakambaka beko bazozongela biloko kaka moko isi boye na kombo tata mwana pe molimo santu amen otele mato asinaka na mokili mpona bino Você
mate ya eleki sika tozongeli lisusu eteni ya mabondeli. Tosengi mutu ya absent 3 le kaliboso le 6 avril oya yebi yango le kaliboso pe bato misato na ntina na mabondeli toleka mbangumbangu. Bato mabondeli mama nzembo aza deja wana. Mutu akosusila biso mabondeli yango mama général Matami Pelachi. Kebe bakayoko sogele kwa osoro mpasi basaya ngeye kakauya Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas le milliard de peuples qui m'assiégeant de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents de méchants, les saluts auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tata mwana pe tata mono santu papa sino kinga kianga nzambe na biso yambo tobelela komono papa tosengi bolimbisi tojali kaka bana na se ya tango papa limbisa mabunga na biso ya mibale papa to remercier yo po ete mawa pe bolingo na yo monisi biso lisusu mokolo mwa mercredi 13 janvier mingi tobotama pe tokoli na bango basile kozongisa milimo na yo milimo na bango epai na yo. Mais biso ma pe bolingono si boko biso tika te kolo na biso kumisama papa toyoki badoléance mama sangi mikanda ya ndenge na ndenge bandeko na biso bazali na pasi bazali na badossier ya mikanda bazali na badossier ya bapango babotolisi bango papa tosengi na nzambe ya mawa papa sinoki baokiangani yoka kolela mama mwilobe na biso. Tunakulomba mwaka hii papa iweze kuwa mwaka yetu ya furaha, mwaka ya kimya. Angalia wagonjwa katika hospitali, wengine katika manyumba. Angalia watoto wanakufa kama vile nyama, damu na mwanga kama vile mtoni ya mvua papa. Tunalomba kimya katika dunia hii papa. Komesha magonjwa, komesha vifo, komesha njaa na mateso ya kila aina. Utupatie amani na tupatie kimya ya mwili na ya roho papa. Angalia watoto wako wanakiacha madossier mbele yako. Banajua mbele yako ndio solution na ndio kimya inapatikana papa. Tembelea mtoto wako moja kwa moja papa, anapatikana katika problemi anakuwa nayo papa. Angalia madossier ko mingi yengine hawaseme, yengine wanabanyana katika maroho papa. Yengine katika majamaa. Mungu wetu tusaidie, utuonee huruma papa. Tembelea mtoto wako kwa moyo pale anakuita na kutumainia kwenu papa wetu Mungu, na kwako ndio kunakuwa solution. Endelea tia kimya katika nyumba watoto wako, katika problemu yote tunayo papa.
journée ya leo yote tunaacha mikononi mwako. Tulikuwa depo asubuhi tisa tungali mambo ya programu ya mambo ya shida, tunakulomba kimya. Leo mercredi ya solution, mercredi ya kimya. Mama Mungu mariki ya wangu mokimbangu yai komona kwa ete biso tobika papa yango edicha na biso epai na yo, edicha na biso epai na yo kotika biso te. Yo lobaki se kolongwa likolo ekolongwa diloba na yo liko ikolongwa soki mukete lobaki oyo akosenga bakobesa ye, oyo akotuna bakoyebisa ye, oyo akobeta kokoko bakofungwela ye. Osili komona biso ba mama na yo, mama mwilo chawanga mama fuma longa lobakete ba mama batonga kamboka te nde mama na ngai mama mwilo akotonga mboka liboso ba mama balaki koloba te nanya alobesa mama obele elonga na yo mama mwilo mama kilo kumo ama lobi. Osili koyoka oyo ba mama na yo basili kosenga, basili kosenga baba tosengi kimya 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 baba. Osili koyoka kolela ya mama na mama te tongo balobi tokodia te tokomela te tokenda epai na baba na biso na mama na biso kochua kimya yango wana baba. Osili koyoka biso ba mama toshali kolela epai na yo kotika ete kolela na biso echola lokola mae kochola te sale sa biso na yo baba. Elicha na biso epai na yo watu ebete epai na yo nde elonga na biso yango tosengi kimya kimya kati na mokili mobimba, kimya kati na Angola, kimya kati na biso Kongo, kimya na Brazzaville, kimya na yo kati na Asie, Amerika, Oceanie, kimya na yo, kimya na yo esala kati na mokili mobimba. Soki kimya ya lita misala ekosalema ndenge nini? Tata Nzambe kolo Yesu bapasi mokimbango tomaya mokonde Yesu Kristu na mokili mobimba awa akombo ya tata na mama mosato. Amen. 7e verset. Mokanda ya mibale aye kotangela biso na 1 Corinthiens chapitre 2 du 1er au 5e verset. Tolandi explication ya Mateya utana mukanda na Exode. Ba mama bana na biso soki toyaka awa na kimvuka ya ba mama eza pwete toya kotala na te, eza nde likambo munene oyo biso toyelaka awa. Mama mwilu azalaka kati na biso, tata Simo Kimbangu azalaka kati na biso. Ntango mususu regret ezalaka mingi toye na kati na esika oyo après tozoko sala makambo ezanga ntina. Mama kosepelaka te, ekopesaka esengo te. Mibeko ezali Nzambe mobimba oyo azali kotosa mibeko, azali mutu oyo azali na bobangi. Tangu ya azali kobanga Nzambe, azali kobanga kosala mabe. Mabe epai na ye ezalaka kaka ya pasi. Oyo batangilaka biso
biso na mukanda ya Nzambe balobi kosala te ezalaka na ntina makambo yango ekolekilaka biso bongo mais emonanaka na kati na biso bato oyo Nzambe apekisi yango wana ezalaka elengi mpona kosala tozali kosala contraire toyebaka koyekola kosala malamu mabe eza na litomba moko mpona biso te mokolo mosusu tata pasteur azali kotambola azokende na nzela eloko aza komona na liboso tata pasteur azokomprendre yango te apusani akei ti esika azalaki komona eloko yango nanu akomi esika eloko yango ezali te kasi eloko yango nde ezali kobenga ye tata pasteur tata pasteur ezali ngai okima ngai te papa lokola ngai namoni yo nakobika nakobondela mpo na ngai soki kaka yo obondeli mpo na ngai ngai nakobika oyo ezali koloba boye nini mutu ya mutu ezali te mutu ya pamba oyo ezali koloba nalelaka mingi tata pasteur mpona nini nazali boye nga mpe naza na posa nazala ndenge baninga nyonso bazali boye yo kaka nakokoma mpe ndenge bino bozali tata pasteur apusanaki asengaki epai ya tata Nzambe na nguya nyonso pasteur abondeli mpona enfin eloko yango me biso tokoloba ikele kuma lokola biso na munoko ya mboka tokobenga yango ikele kuma tata pasteur abondeli tangu tata pasteur azali kobondela tata oyo maboko ebimi makolo ebimi tata oyo akomi mobimba abandi komitalatala tata pasteur alobi na kombo ya tata mwana molio mosantu amen tata oyo amitali akomi ndenge moko na tata pasteur omoni lokola Nzambe abikisi yo vina yo mobimba tongo nyonso soki olamuki esengeli oya nanu awa avant osala eloko nini oza nango besoin il faut oleka nanu awa oya kofukama ozongisa merci tozali na makambo na ndenge na biso kaka na ntina ya makambo ya bana mike mwasi ya tata pasteur na mwasi ya ikele kuma baswani makasi baswani penza makasi kasi ya koloba na ye boye te mutu yango nani yo kokumisila ngai mutu yango yo ozali kokumisila ngai mobali na nga oyo namonaka mikolo nyonso ayaka kofukama epa na ngai
ndenge wana kokumisila ngai mwasi aikele kumalobi banda lelo soki mobali na nga akeli susu kofuka makune epai ya mobali na yo akoyeba ngai na ye libala ekokufa. Tangu baye komata na mboka mwasi aikele kuma abandi koswanisa mobali alobi banda lelo soki na moni yo lisusu ndenge okendaka epai ya paster wana kofukamela ye kopesa ba merci soki ba merci nini yo kendaka kopesa ngai na yo libala abu pia libala ekokufa. Makambo nini lisusu oyo? Makambo nini? Mwasi na yaswanisi ngai, mwasi na ye makambo za koloba na ngai banda lelo soko kofuka malisusu boye na boye pa ya paster wana libale kokufa. Batata ba mama batatanga ni bazalite bana engindaki mabe mobali pe abandi kolanda lisusu mouvement ya mwasi na ye mukolo mususu mobali ye wana kei akeko kata mbila amati na njeta mbila azako kata mbila ayoka boye na se mutu azako benga ye tata na ye kozwa biloko na ngai. Papa zelanga nanu nazana likolo zela nazoya zela nanu tosolola nazana likolo alobi kaka ndenge ozali kuna na ye kozwa biloko na ngai. Tata pasteur asimbi na njeta mbila tango akangi njeta mbila biloko nyonso ezalaki na tata oyo elimwe tata oyo awuti likolo mutu na ye ndenge ezalaka azongi lisusu ikele kuma ndenge azalaki. Nini wana? Kozanga kotosa ba mama nzambe tozali koluka azana ye musika te ezala ndenge azalaka na nkamba tangu mususu kofuta tike nzambe yango yeyo awa tofandi na ye makambo isi nyonso eza epai na ye makambo nyonso malamu ezali epai na ye kaka na ntina pe ya likambo yango tokoki kolobana kaka mpona kopesa na toli ata ndenge tovandi awa boye eza na mwana na biso ya mwasi toza na ye awa mwana na biso wana ya mwasi miso ekufi aza komona lisusu te ye na bebe mwana ngo mwasi tata na ye na mama na ye baza batu ya mpe vya longo bameli mwana kuna esika bameli ye kuna mama bokila lobi baleko yaki kalakala eza ndenge nini awa kasi mama bokilo nde kimbangiste mama bokilo eza kimbangiste mama koloba mama na biso kimbangisa lobi batata ba mama pardon tata bokilo moyen salite bopesa ngai mwana oyo a implore bango asengi bokilo na ye na maboko ya bapara na ye nzambe na ngai azali awo bopesa nga mwana oyo soki kobika soki kokufa ngana kende koyoka nzambe na nga koloba nini. Azwaki mwana wana ya mwasi ayaki na yawa epa ya papa mikolelekaki
akutani na papa asololi na papa makambo nyonso oyo yazalaki na yango. Papa yebisi ye komona pasi te akomona. Mwana mwasi oyo akomona alobi merci papa oyo yo lobi na yoki yango. Lelo ezali mokolo ya misato ndenge batu batondi awa mpona losambo mwana wana mpe na mama bokilo na ye bayaki. Tango basilisi losambo ndenge tozalaka na repo bango wana kuna bavandi kuna na se ya nzete nga na kobenga bango te. Il faut tango ba mama responsable bango moko bakozala soki bakobenga ye nde bomoni ye. Esika vandi wana asalaki lokola mwa pongi tango asutuki boy mwana mwasi wana amoni. Mama bokilo na ye tosimba makambo oyo na mitema na biso mwaya koganga ezali te. Eza ndenge na biso te, eza mateya. Toyokana. Toyokana. Ezali mateya na ntina ya kotosa. Soki okotosaka oyo nyonso kosenga nzamba kopesa yo yango. Nyonso kosenga ezali kaka polele. Bino soki bozana posa komona ye omwe bakonzi bazala na ntina ya kotosa totosa nzambe na biso. Soki tokei na mukanda mama tangi na mukanda ya bakolinto mukanda ya Santu Polo ayaki kote ya bandeko bakorintien bakoyaka kopesa liloba ya Nzambe esika makambo mabe ezali. Atalisaki bango yepe na ndenge ya koteya ngaba Nzambe soki ya wapi te Nzambe na biso ye oyo tata Simon Kimbangu Kyangala. Soki tokoloba ke lelo topesanaka ba témoignage epa na biso ba témoignage ezalaka te okoyoka mutu na mutu awa azala makambo minene oyo akoki koloba. Si réellement tozali bandimi ya tata Simon Kimbangu tozali bana ya mama Mwilu Kyawanga esengeli tozala na discipline simba tosalela mabe nyonso ezala kosika. Nzambe aza na posa na biso ete tobikisama nanga na yo na bana na biso na pasi oyo biso tomonaka tika ete esekwe kokobongisama mpo na biso na mikolo ezali koya na kombo ya tata ya mwana molio mosantu amen. Kaka ye kaka yani kaka yani kaka etela ye maboko makasi ya solo merci. Tozwi maloba mokolo ya lelo le 13 janvier 2021 parce que maman secrétaire nationale na maman présidente nationale babengami mpona na bakonzi bazali na amphithéâtre na ngonga oyo biso tozali awa. Kala mingi te namoni yawe auti koleka mpo akota kuna nde nsima nango bango bakoyela biso mpo tokoka koyoka oyo elekali kuna. Okolimbisa biso mokie litei bapesanaka na lingomba na biso mama évangéliste auti koloba ngwawa epa na biso témoignage epekisama. Me kasi ntango moto azali kopesa lisolo na kati ya litei mama évangéliste ntango abeti lisolo aza na kati ya matei lingomba mobimba bowololi bobeti maboko bomanifeste kosepela
na mibeko ya lingomba ezali malamu te. Unana kamba yonyo kwa maka bamindele posana bango mosala moye mokufa kasi babosana kaete molimo mosantu wakoki kokufa te mamolo likolelo mokili mobimba mosiliko biko pesi biso tokopesa tokobenga na kangonga tozali na ngonga na basango tozali koyebisa bino tobalisaki bana ni masu 1000 francs makalikolo 1000 francs kino na se toli afiko pesa ikasi mama bea wana mama bea wana mama
bozomona bino moko na miso eza entrée ya maman conseillère directe ya chef spirituel maman Suzanne Nkwakiaji mingi na bana na ye babengaka ye mingi mbuta bana na ye mokili mobimba babengaka ye mbuta. Alors pona kobakisa mingi ndenge na yebisaka bino ete ye azali témoin oculaire ye moto avanda na mama Mwilu yambo mama Mwilu akata molimo ye moto akutanaki na ye balesani moko nsima nde mama Mwilu azongisi nzoto mpe molimo mwa ye elingi koloba nini mama Mbuta témoin oculaire ya mama Mwilu Marikia Wanga to yebi te eloko nini elekaki entre bango mibale parce que mama Mwilu azalaki kobela azalaki kolia te nyonso ezalaki pasi mais azalaki kozela mama Nkwakiaji tango bakutani atuni oyei nsima nde bapesi mama Mwilu biloko ale baliaki elongo elingi koloba ete mingi ezalaki na kati mabombami ebombamaki na kati wana. Merci ndenge bokolanda lolenge kani ye asalisaka misala parce que atikaka bamama na ye te azalaka ntango nyonso na bamama na ye bokolanda lolenge kani ye ayaka kosolola na bamama chaque mercredi mpona komotive bango parce que bamama baa na mosala monene misala lutendele motivation eutaka mpe na ye e makambo toza nango ya centenaire ya musée oyo mokili mobimba bayebi ete yango de tokozela kala mingi te parce que 2021 ndenge tata mokonzi alakaki ete soko komi na 2021 zongisa matondi tozongisaki matondi tokoke mosika te tolanda malako ya kopesaka bamama na ye ntango nyonso tolanda ndeki kuna tozwa malako nde ya wana mama di bamama mpe gauche papa soda mpe azali toza mpe na mama scout na biso nde tosengi na bandeki akomi aye mbangu mpona mosika ayoki ke mbuta esi avandi aye reverande Nancy lukongango na mama telema biso mama na yo topesa yo moto pasi ya bakwala yo ndimaka yango onokama ya mokili yo ndimaka yango okatela nikongolo yo ndimaka yango napasi kosuwa mino oigo adika mama Mwilu zala kumuna yo
kumu oyo ekokila ye okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana pe tata molimo sana. Merci mama malobe saina. Tozala bango awa ingeta ya solo ba mama lelo mukolo na biso tomoni liboso bolibisa mpa toye leta olibisa na place wana mobandaki kote ya papa tolandi tokomi na defile so toye leta matoke na mosika ezali bamama oye lelo mokolo na biso oyebi ingeta tozala bitumba monene toyebi yango ingeta na ya solo lingomba na biso tolobaka bikolo nyonso papa simoti mbango akangami banja mbubu liboso likima cimbanja mbubu kisasa lisabetevi asali 30 ans na mpasi wana monaki mama mundu atikalaki na bangwala misato tofingama makambo nyonso ya pasi kasi bakimaki te pasi wana nyonso bamelaki yango na ya malamu na ya mabe ya solo bamama mama mundu alobaki makambo nyonso wana alobaki na pasi ya monaki bangwala misato na ya bamama mama mundu alobaki ngomba ya simukimbangu mukolo kobima bane kopenga papa simukimbangu simo na mpasi wa moni na ngomba na biso mukolo kobima batataka bato bateyaka kasi lelo soko ekoki bamama bakotelema na mesa bakoteya bakokenda bikili mobima bakende kopanza lingomba sango ya papa simukimbangu na ya solo bamama na pasi wana tozala lisengo amamwili alobelaki yango na pasi wana tozotambula o tozotambula te tozoteya o tozoteya te na ya solo bamama pasi wana mamwili amonaki atiaki motima mpa ya bamama na ye alaki bamwala mosato bamama na bino bazali na ya solo bamama banane biso bamama banane biso ya solo bamama tozala bana bolingo bibengo misala makambo ebele tusa biso makambo ebele maladi nzala bongo eza te kasi lele wana mama muja wana atiaki makambo nyonso na mutu kolata te kolia te mbongo te kasi akipesaki balingomba ya tata nzambi ebima libanda na ya solo bamama lelo mokolo na biso bapapa simokimbango bamama muli bakoko na biso bango nyonso banyokami na pasi wana papa simokimbango kyangani papa simokimbango kyangani azoteya biso makambo ebele totika somiso totika kolinana totika kofingana tozala eloko moko batosala mosala ya tata nzambe na lisengo na mpasi te na kolinana te bapasi nyonso toza nango toyebayebi yango na bamama lelo mokonda biso mamamundawa mamamundawa lelo mokonda misato soko okomi na bilanga na ye te oke na bilanga ya yo moko babiso tobengaka bilate bilate oyo komona kuna wana nini kosali mosala na ye te okosali mikolo na ye na lelo biso bamama mundawa mabanda bana koloba totunga tolesa kama ozomona mikolo nyonso tolesa kama totunga tozali mbongo kasi ya moke mikoya tozwaka tofunda maboko totunga tolesa tutendele sante kusina ya mama mundu ezali mikolo nyonso batu bazokota tata na biso azali awa mokili mobimba ozala nani papa simokimbango kyangani azali awa batu nyonso bakokota mpa balia mpa bamela banani bakolesa bango
tozala eloko moko tala pasi maladi nzala kokufa tozala mabondela makasi totola nyonso ya mabe ndenge na mosika tokomi na mbula ya kala totiki yango tokomi na mbula ya sika tozala na buyokani makambo nyonso ezalaki na mbula ya kala etina na mbula ya sika tokomi na mbula ya sika tozala malamu kutukonono bapesa biso makasi oyo ezali biso bapesa biso toyokani ingeka ya solo makambo nyonso elengi ya mbula ya kala na ya malamu na ya mabe nyonso tolobaka na bamama tokomi na mbula ya sika na biso na bino oyo ya malamu omonaki ya malamu baye na biso tozomisi matondo oyo mabe totika ngo na mbula ya kala tokota na mbula ya sika totonga tolesa toyokane ingeta mama mwilika wala oye basobela kumana bovwani mikolo ekumi ya kutanga balenge ete ozalaki na biso tokosala lele malamu tokosonga mpe lele ya malamu otungisi mwaye ezala eza te kasi toza na mibeko ya leta oko tobandi totelema ozala mbongo mingi tia na yo ozala mbongo moke tia na yo wana ni towela mosala totonga tolesa toyokani bamama oye bamama oye yangalala ebeto tebeto tozana nzambe na biso aza wape tokosala te tozela ye tokotobandi makambo nyonso nani mutakosilisa kaka na biso toyokani ozala fulasi ya kotelema tokwataka te ozala bilifula ozala nyonso oza na kotelema toyokani mboka na biso ezali na mibeko tobongisa maboko toyamba malako mpe malendisi ya motuya oyo mama mputa asili kopesa biso na mokolo mwa lelo okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu
Merci. Maya